Nous te faisons tomoni Mimika Bongo, on a habitué Mimika Bongo, non? Oui, collègue Nangai. Voilà, Toyo qui est comme Mimikuna na ce qui lova mobile na ya zo tomboka 1500 na pied yo, mais na lembolio te boy c'est makile les bébés. Abonné mobile na ya na ndenge. Mobile na ya lesbienne. Oh, mimeza lesbienne te. Oh, mimeza lesbienne te. $200 par semaine. Yo bando pèse 250. Oh, tu dis quoi? Na bio bando pèse Mimika Bongo 250 par mois. Eh, il y a l'inga qui n'a pèse 200 par semaine. Il y a et banda qui n'a bien. Par jour moi na tina 150 par semaine, par jour tina 200. Na tina 500 et 1000 te pour na ba ki ja. Tu dois foutre un iPhone. Moi, dans la pointe, dans la semaine, non, semaine prochaine, on a iPhone, iPhone 13, la photo qui iPhone, la télé de goût bon, goût de ça, goût auto-école. Dans la zone où tu m'as pété, tu as qui n'a pas, tu pourtant il n'a parce que moi, je sais que je ne peux pas te donner 200 par semaine. Tu vois, bon. Je vais te faire les lots, les So bolingana quand on a mimi, bolingana quand pinombali. Février, c'est janvier, moi. Le problème, c'est quoi? Il y a année où, Pourtant, j'ai. non? 7 Bon, mois. maman n'a pas contacté ma caméra. Maman n'a pas non, c'est qui est hypocrite, on est pélo, on a été on est ensemble. Mais il y a un match qui est bon, on a un mouton, on a téléphone à ma déception, on a dit qu'il y a un mouton ma bête, mais peut-être la Bible, comment dire que moi, c'est pas dans la mobile, il y a un mouton ma bête dans l'idée. Mais si on s'est fait, on a été roulé en bon, on a été pour qu'il y ait l'église. Tu as bien regardé dans la vidéo à l'église. Comment ils vont aller dans l'église, on a un lesbien alors? So yo ça no lele, yo asima no ko ça no lele. Maman a estimé que nous allons oui. Attention, tu vas dire mais ça dit la lobby vérité, n'est pas hypocrite. N'est-ce pas que ça m'a bé. Tu vois, quand on approche qui il y a n'est-ce pas que ça m'a bé, ça m'a bé. Tu vois ça le rôle on approché, et puis que ça le on a on ça ni le pas non. Tu vois ça dit que tu montes bien, il fallait passer un concert le but non calme. Boy. On a ensemble la râteau linga tout. Dans aller qui là. Après ça un concert on a dit. Je go te soigner naïe. Pour avoir n'importe quoi dans le téléphone. Nga zaki lesbienne. Natika. Nzamba lobi ya nkuku ekobima na mpwasa. OK. Nga lobi te ke mimi aza lesbienne. Nga lobi te ke mimi aza lesbienne. Na yebi vie bato te. Nga na yebi vie na ngai. Nazaki lesbienne natika ici. Nga so na zongeli vie aboni bona. Wana na lembola akali soka mo sata yomo. Punition ni wana. Malédiction ni wana. On s'est dit babé. Oso tout sans de savoir. Bazo le code du jour au jour. Ce qu'on a le comment combien de fois. Au mona pe au mona bando. Ola pe ndondo. Te wana za occasion on a te. Ya ndondo te. Ola pe ndondo. Te wana za occasion on a te. Ya ndondo te. Et soit quand yo, Gabriel Nabi Olembola pe mingi. Abi c'était ba kolom magandene au fiba trop. Gabriel am théâtre. Gabriel au fiba mingi. Na tala vidéo wana ba réside na seka na lima. Donc quand de longo do yeba mta longo la kanda. Abi na tala ngo. Na sekinga bi moi ça na pas moi tout hein. Yo mama lobi. Comme on a raison ngabi a raison. Hein lembo. Ta parce que on belle pas banga ta wa lembola trop. Mais ça réciproque mais pas lembola té. Na théâtre lesbien na ça. Vous la basse no pebele. Na za kanga moko lesbien na théâtre. Na tika na ngisi la lesbien ko zonga sur na théâtre té. Bazo kayo mo za yambo mama be. Ngamo kana ni mama bazo kosela batu makambo. Koseka tele kinanga bazo kosela batu makambo parce que lesbiennes za ka ngai. Ba batikali ko za ba lesbienne té pe baza ba lesbienne té. Love conseil européen ça est 26 ans. Aza penza mwana. Conseil européen ça est abanya on pas avant. Ngapa na banda avant. Na ba âge wana. Ngao tu 16 ans. Na ba âge wana. Ngao tu 16 ans.
Hey. Mimi kosala susu ba émission te. Koloba no susu te mimi po ata soko lobi na yo ba pango na ka osali mabe. Normalement, vous avez combien? J'ai 3 enfants. 3 enfants. 2 filles et un garçon. Au moment où vous avez une vie avec les lesbiennes, vous avez déjà la mobile bando botana. Oui. Ok. Voilà. Mbala ngo sikoyo. Oyo comme ça bana ko mabena na vie na makasi penda ki modia ki les makasi wana. Potanga sundolo sikoyo. Oyo 3e nanga Stéphie. Allez gole. Stéphie. C'est ça qu'on a en chambre. Voilà. Atikingana la soga ya tikingana zemi sikoyo ya 5 mois kinda. L'esprit Michael. Donc voilà déjà suka. Yasuka. Esprit ko changer mane ko vendre ce qu'on est ngana balle ce qu'on must na tana ndako. Ok. Bonsoir. Ah, Stéphie. Stéphie. Tu vas bien? Ça va? Tu es jolie, hein? On t'appelle comment d'abord pour se présenter dans le partout? Je m'appelle Stéphanie Alekole. Ok. La fille cadette de maman Mireille. Oui. Cadette, tu oublies comment on a un cadette. Oh, yo déjà j'ai qui yo. Là j'ai qui wa. Oui bien je n'ai pour nous mener. Oh non robot, ba maman 45 ans, bazo bota 50, bazo to bonga na bota te. Voilà. Chérie. Je vais saluer qui là-bas. Bon, à toute ma famille, à ma maman premièrement, et à mes sœurs, Nessia Maloula, je suis KG et le reste. Il y a Kevin. Oui. Je vous aime. Voilà. Merci beaucoup. Ça va être difficile. Oh, tu vois. M'datinanga boui. Oh. M'datinanga lingana pesa mbote baby sigazali. Et on a dans son avant na senga qui toujours merci. Tant on a eu aux ma jeune fille nanga el bosso. Na bisenga bi zemi. Na longolango et sopangai. Eh, je me dis zemi. Ngabitala. Mumia na mona ngana na zemi na kima na yobota na matati. Ok. Donc ok non matati za rendre pour na accouchement. Ok. Ndena kima na yobota. Est-ce que koka ko pousser moi? Na koka te. Ba pasola alibu. Ok. Bana misato no so pasola alibu. Na koka te. Ah là là, pauvre basse qu'on a yo. Longwa. Nada, qu'est-ce qui se passe? Nada, makamambongo salango awa. Nada, agence ya transfert na nzela. Ce n'est pas possible. Nada. Bana okatanga pe ya bipai na bipai ya sika eye lelo ndenge tozala baboye agence na bino ya sur FBT ekomi na adresse ya sur chef Katanga numéro 5 entre Njamena na Kambo. Yaya conseil est gratuit. Omoni makamba batanzela, botiki la batanzela, mais makamba transfert à mbongo. Totiki lango FBT. Misala ne Kazinjo. Soko che. Azui. Soki pa kona bache. Tozui. Baso akaka. On sait jamais. Yama mimi. Toki. Vamos embora. Pangilomba kwanzali. Yandikana epima kenwoso. Epangiande. Ufufamo. Wale bisola. Vamos embora. Vamos. Ya, yes, ya, yes. Ya, yes,
Bienvenue à tous et à toutes. Exemple Télévision, votre chaîne de l'excellence. Barizi Baza, monsieur le journaliste. Grande joie de vous savoir très nombreux devant vos postes téléviseurs, partout où vous nous captez 5 sur 5, devant vos télévisions, partout vos laptops, ainsi de suite. Vous savez, cette émission, Vérité Plus, une émission à caractère culturel. Il la rabino m'a invité de marque, les artistes, musiciens, comédiens, peintres, artistes en général. Alors, Vérité Plus à Mokola Lelo et honorer le sous l'une de grandes actrices Yambo Canabiso. Elle c'est qui Mireille Toubadi 7e bagarre. Avec elle, Tomé un peu solo la naïe. On dirait depuis 7e bagarre, il y a un témoignage, une révélation sur sa vie privée ou sa vie personnelle. Mais sur scène, artistiquement, 7e Penza, Azara Penza, active. Tout le monde qui a lancé une chaîne YouTube, à un moment donné, on a pu émission Koti, mais à un moment à Lembi, et récemment, on a qui na Matanga, il y a Mélodie Badiama, paix à son âme, on a qui est na Maître Kazi, son éminence, Nabi, oh. Mais il y a Maître Kazi, mais on a qui est na musique, déjà dans les cas qui n'a bien bien rapport à mère nanga ici nanga donc na baki na obenga et lelo na yo kangaye parce que moi te peli témoignage européen Mireille c'est un bagarre à témoigner sur sa vie natika qui lesbienne et tout abi ba lesbienne bazata le be na théâtre et lelo to la mouki toujours mon makambo robima to beta pena mo masolo wana mais avant de présenter tika était na pesa merci na deux azasi mabilili merci na boss Yannick Chamba Godson patron Bogos. Famille Aigle, papa Chris, motema maman Joyce depuis les États-Unis. Famille Aigle toujours. Et merci à Gilles Molampotu Yegeto Kamazi depuis Montréal. Je réside à la merveille, moi la mamie. Sincère condoléances à toi. Gaël Fundu, Mama Bonheur. Shekina Vumbi, Kitoko Petaï, Kitoko Pédola. Star Braza, Futanganyo, on a s'il vous plaît, ça va très bien. Deux au fond, là, pour dire déjà bonjour et bienvenue. 7e bagarre. Bonjour, Barizi. Bonne santé. Oui, Nangolo Nzambe, ça va. Ah voilà, Nangolo Nzambe, ça va. À mon gentil, na batunyo so balingarayo, na monde entier, au tout bas se perd na Mireille, na bango, nenga jouaka, nenga prestaka. Au bonjour, le bako au talao, sous pour une fois, na exemple télévision. Oui, na ba fanatique nanga nyoso bazola nanga na exemple télévision, na pesi nous ba motebele, na bi que ngai leki camarade de moi si chéri, bébé Nabino, collègue Nabino. Ndeko Nabino Mireille Naza bonne santé donc Nazali vraiment en tout cas Nazali Naza ce qui me tourne la bino bopesa qui Barizi tout nanga vraiment Naza on a pour nous répondre bino vraiment en tout cas vous allez ka brancher boyo ka réponse Nabino donc voilà. Voilà. Aux alliés, oui, mais aux athées, en quelque sorte, c'est tout le bon sur scène par rapport à Cop Nayo. Oui, sur scène Nazali, très rarement. Rarement oui on en a raison nazali na baleki o bazana souci ya na bango o babenga ya na bango na misala o ya salaka merci vraiment na Gabana merci na Tonton Hervé merci na Ernest Tumba en tout cas merci na Christelle merci na baleki nyos bazana souci ya na bango bamoni ki ya na biso aza délaissé bamoni ki ya na biso bon makam na bango etali biso te bon nous sommes là parce que notre yaya il faut à travailler donc vraiment merci na bino vraiment Nzambe apambola bino vraiment en tout cas boyende zalaka c'est ça les vrais amours donc voilà cause à la délaissée on a c'est dit à quoi en fait vous allez vérité par rapport à ma collègue na la même génération non cause à la vérité na ba collègue na la même génération na ngati parce que likambo ekota ki ni génération na ngai ekota ki génération nyonso ekota ka génération ba maman ya bana mike ba génération tout ekota ka mais tellement que ngaza na problème na mututé na sala témoignage na ngai yoyebi na tanga komba mututé bon ilukila ranga ba problème ya on a lingara sous ko beta masola batute na préféra mieux na na côté na nga na kwa na nga na sala musala oyo na moni ke zo memela ngai makambo bien donc voilà. Mais tout le monde a une fois créé un pays 7e bagarre télévision. Oui, évolution dans les années. Oui, 7e bagarre officielle télévision Isali. Évolution dans le Babelo connaît ce banara na 0 pour comme on a 10. Exact. Donc tout ce qui n'est qu'à malé benza marochalo boko donc mieux c'est golé bien. Ok. Voilà, Nzamba Chalo boko connaît bien. Tout ce qu'on a moi sima 7e bagarre au sala ba succès
il y a sorte. À un moment donné, au côté coupé la politique, mais tu éviter, on dirait politique, et bien, tu mbata, tu arrives à réclamer au kakate, yo kuna lante, izala na biso a. Vraiment merci na motu na Barési. Oui, na politique, balobi politique sur boya ngoyeba ki politique Rolanda yo. Parce que tous na kati ya monde o izana politique na mibeko ezotinda toujours to landa yango. Donc yango toza wana toujours pour na kosaila kaka mboka. Donc septième bagarre azaki na peut perdre, septième bagarre longo na peut perdre ce que atalisi côté mususu donc voilà. Voilà. Mais côté là que na politique na art na kozala mwasi ya moto tout ce travail au communauté ndene. En tout cas nyonso na kenda na malamu omoni lora liboso ezalaka na politique baro bengo er nyonso balingi o motema mokonzi lingi benga yo. So ka bengo 1h du matin 2h 3h benga bino yote me bino. Donc OK nga lokula naza apte naza makasi na musala wana donc nasina misana nango donc so ba bengi biso 2h du matin to kedo bikeza musala. Donc voilà, mais Moussa n'a pas de oyo kutinga na ndako non ça Moussa la souci politique kaka non ça la théâtre non comme scénario non ça la Moussa la oya politique donc voilà. Donc politique le go zope sanga loboko théâtre pe zope sanga loboko po yangonde sala ki système bagarre zala c'est un bagarre bayebe partout dans le monde na boyangote mais tellement que déception que zoya moi mingi donc naza na ngai nazo travailler na ngai mais na bina tala pena nukoto nazonga po na sala ki mpe kotika ngo mukie na bité nazonga bien avanda na tala ndenge nzamba zo kumbela nga na banzela ngo quoi donc motivation ni genre pour que ça la politique ils ont déjà idée banaka to politique ko tonga pour na Copa Land baloba non kokota na Copa Land na somba bandaku na tonga mapangu na zana mituka cher soki na kota ngo po na mbongo politique bakota ngo soki omoni ki za suwe na yo eza ndenge posa na yo sala yango donc choix est quitté donc voilà et c'est une carana kota yango ndena kota ils ont parmi d'ambition hormis à un jour fona sa politique. Un jour fona sa la politique. Ils ont pour son peuple congolais. Surtout na président on a zana maître Kazi Tereko Faustin Kenda Faustin son éminence na président on a zana souci peuple congolais, azana souci évolution malamu izana na kati ya RDC parce que nini comment dirais-je nini parti na biso Congo uni eza wana pona ko soutenir mboka na biso eza wana pona ko tcha mais na peuple congolais parce que peuple congolais a délaissé peuple congolais a raisonné kaka mboka se beba ngana ko évoluer te ngana ko avancer te eloko nini ngana ko luka sous na kati ya Congo parce que Congo c'est beba yango maître na biso président na biso son éminence maître Kazi ndé aye pona ko sokola cerveau ya peuple congolais ko laksa peuple congolais oza délaissé te mboka eza ya yo simba mboka na yo travailler bosser dire au consentir yo moke non avec na kati ya Congo na kati ya pardon nga ba Congo ini na kati ya RDC Congo musale zali makambu ya bien zali donc eloko ya président msazo senga yo to lebi union développement Congo uni union solidarité et développement donc tous na union tous na solidarité tous na développement donc peuple congolais maître Kazi azawana son éminence azawana o union samoni non en tout cas Congo ini na moni ezana makambo bien ezana ba soutien ya bien aza papa moko azowolisa na le côté soko lukiye o azalaka ministre wa polité azala ministre quelque part te o azaki soki ndeni te donc aye na mopepe na ye o nzamba inspiré na eloko moko babike non papa ko vanda boyete tellement au sunga peuple congolais donc tamsu il y a beaucoup de gens bazo kasta musu a telemi bongo po yepe asala bona boy non a telemi kaka po sunga peuple congolais ala musaka ka asoko ala musate mais asoko parce que peuple congolais basi bala muka donc ala veka ka cerveau na bango to longola kaka ba esprit to zalaka nango wana esprit to zanango est-ce que ngana ko bonga na vie est-ce que ngana ndena kombo est-ce que ngana ko réussir les choses parce qu'il y a beaucoup de gens bavanda ka bakantira balobaka bongo au monde mutavanda zo raisonner ngane na zabo ndenge na boti boye na boti désespoir et autant la boye naza na 45 ans naza na 50 ans est-ce naza suna liko elo musu na go sala oui ozana eloko ko sala ya makasi na kati ya mboka oyo ezakaka politique te ozana eloko makasi yango maître Kazi aye pona ko laver serveur mutu ko laksa mutu keno politique te mais na 50 ans aux anango na 45 ans aux anango na 60 ans aux anango aux anango eloko mususu oyo koki ko sala en dehors ya wana donc voilà kuna ozo occuper quel poste kuna nga nazali messager
Ah, d'accord. Oui. Voilà. Donc, tu espérais peut-être qu'un jour, sur l'élection, ça m'a beaucoup aux ongles de la candidature. Nzambe kaka mtata msaka makamu nyonso. Donc tout à l'heure nzambe ndenga zo kumba biso. Donc voilà. Toujours moi au moment où on postule est-ce que ça rappelle ma nekono pe ba comédien ba nda ko chao po to miso pe ba seka pe ba bien to sani est-ce qu'il y a on ka. Vraiment bitumba ngo ezalaka pena banda kala bitumba ngo pena ezalaka banda kala. Omoni mwana nzambe yana lobaka mwana nzambe soki azosala eloko moko bo bitumbe yaka. Soko moni yo mutu osala likambo bitumbe ezate donc c'est koza pamba. Donc linga kaba bundisa yo so bazo bundisa nzamba linga bongo bon nzamba côté là yo mutu za na mokili bazo côté lote pa nzambe oza mutu te nzamba linga ka satana ya toucher yo ya telemi abi qu'est-ce qui ne va pas, faut pas toucher à ma fille bien mon fils ozo mon nzamba za wana a telemeli yo so biso ba 7e bagarre ba Mireille Touba di donc nzamba telema na ngambu na biso donc so yoki kaka mutu alinga toucher non ko toucher yete donc tika ye simba memoli mone ko simba te exact voilà ya moni biso ba oyo tellement que tout aller dans nzambe tout ça toujours nzambe nzamba zo protéger nzambe azo sala kaka donc tout ça na biso donc bato pe ba murmura au baki est-ce que c'est en tout cas na ebisi yo bato mususu pe ba ya soutenir ngama na deux cœurs. Vous comprendre deux cœurs pour comprendre bango na sima na comprendre que ayeka po na soni mais muto na senga merci chaque jour ba amigo ba soutenir na 2018 ba CG tout ça na bango na 2018 wana pe perdre ba nous travailler na bango na 2022 oyo na saki na bango na 2018 ozomona pour nini parce que ba artiste ozomona pour nini bazana mu ende ko na bango bazana bolingo na ngai ozomona yango na za toujours na bango tout comprendre na ko baki non na tiki na nga ba artiste non nako tika bango te na kati ya parti na biso Congo uni tozana ba artiste président na biso azo ba artiste ba artiste soki ba ye président obenga nga artiste boya zo ya tout ça bona naza wana présent joyeux anniversaire te za genre na ngai te ah d'accord za genre na ngai te prévenu que na matanga ya mélodie tango bakanga ki porte ya nini ya siège ya la grâce le col ngana zaki na président tant balobi ke non ba artiste comédien baza libanda ba kanga ki pena na ba soldat mais tant no ki ba artiste comédien na lobi bo fongo la portail wana ba artiste bakota bo soki na zaki na motema mabe na ngalo ba ke non bakota ti bona ko laksa ke non nazalaka kuna ti ba jupe moi choquer na mango ezaka transport kaka OK bona ko sunga kaka ezaka transport kaka ndeko na bango kufaki ba moni ke maître kazi ay ko tia loboko parce que sa voisine na mélodie akole sika moko petit tiers penda maître kazi ndeta ba ko beta mu porte ba tuni c'était mbaga na bi bo fongola bakota bakoti voilà nzanga na motema mabete nzamba lobi sala bolamu po efuta yo soko za motema mabe envers baninga nzamba ko pambola te ngana bano futa na kikuku chambre salon de kikuku ezuka parti oyo donc bana ko za okoto komi to koto tuti donc okota tout mba moko tuti tout ali au système te nazo tali sokaka voilà mais non ça à théâtre OK wana tiki vinanga ki les bien souffrance place au vent des ati ngana bana nga to la le sika moko nta théâtre wa bangote musala pe ba ozwa ngai te nta théâtre wa bangote nzambe ko zusunga ana ko zwa chambre salon ngana ola kana salon nga bana na ngai ngana salon na oya mobali ya basi na chambre nzambe tellement que naza mwana nzambe nzambe alobi ko sala moninga mabete po eza malamu te nzambe ayeko tia loboko a touché motema ya bato a touché motema ya papa oyo avandi atali ki alobi ke non c'est un bagarre oui au sala ka théâtre mais ya kapeli lisusu na musala oyo ya politique parce que na yebi ke ozalaka déjà na kati oyo papa on a benga ngana benga kaye papa son éminence maître Kazi lelo ukutinga le pombo mbanga mokoti po mona ke ko sala mutu mabe za malamu te so nazaki motema mabe envers baninga et puis kimia voilà nazana kati ya yolo voilà
Ah, c'est bien. Bola mo futaka. Bola mo futaka. Mais na souffrir. Ce qui n'a qui fi mo mo boulou, na qui fi mo mo tema mabe, nzamba ngalo banini. Bata mo kema banangana ke na lingi o na sali opona so na sala na sala keke loko moko boy. Mais tellement que Dieu est bon. Seul mobilité, mais je vis seul avec écoute mobile à part bango bana mibali. Nzamba so protéger. Toi ni mibali baba nga olinga tonde. Wana kuti na makamona na pensa ngona mututi. O nzamba lobiso ka pambulu yo. Ako pambula ba pambula pambula. Wana bana na cha ngona mututi. Pona ibiki wana ngo. Tano ngo seko ki roya. Nzamba lobiso wali curiosité moko c'est un bagarre. Obio za kana bana normalement za bana combien? J'ai 3 enfants. 3 enfants. 2 filles et un garçon. Au moment où vous avez na vie na wana avec les lesbiennes, vous avez déjà la mobile bando botana. Oui. OK. Voilà. Mbala ngo sikoyo. Oye comme ça bana koma bana avion na makasi penda ki modia ki les makasi wana. Pourtant asundolo sikoyo. Oye 3e nanga Stéphie. Allez coller. Stéphie. C'est ça qu'on a en chambre. Voilà. Atikingana la soka ya tikingana zemi sikoyo ya 5 mois kinda. L'esprit Michael donc on a déjà souka yasuka esprit ko changer manière ko vendre est-ce qu'on est ngana balle est-ce que moi na tchana ndako. OK. Bonsoir à Stéphie. Stéphie. Tu vas bien? Ça va? Tu es jolie hein? On t'appelle comment d'abord pour se présenter dans Baotalo partout? Je m'appelle Stéphanie Alekole. OK. La fille cadette de maman Mireille. Cadette tu oublies comme nous on na ko bota. O bota so. Oh, yo déjà j'ai qui yo. Là j'ai qui wa. O village nanga pona munene. Oh na ko bota ba maman 45 ans bazo bota 50 bazo to bonga na bota te. Voilà. Chérie. Saluer qui là-bas. Bon, à toute ma famille, à ma maman premièrement, et à mes sœurs, Nessia Malula, je suis KG et le reste. Il y a Kevin. Oui. Je vous aime. Voilà. Merci beaucoup. Voilà. Oh. Mon petit mal qui te quoi? Merci beaucoup. Voilà, mon chopo. Hein? Merci. Donc, quand on est là par rapport à Stéphie. Quand on est là par rapport à Stéphie. Donc, quand on est Stéphie, Stéphanie. Ah, Stéphanie, ok. Quand on est Stéphie. Voilà. Quand on est là. Bon, qui m'a qui prend une Mireille. Assume-le que pourquoi? Camarade Kakati. Ok. Absolument, mon tous les gens n'ont pas lesbienne monene. Mon fille vous a gagné wana. Ndebonete moi c'est naïe. Abi oh. Mais il faut sourire na moto OK ne libélo ko sa ke go mo ke libélo. Mais ya ba do remarquer te ata ya zakina yo bablo mo boye. Oh, amuna oh. Amuna ga oza nzele mo boye, nzele mo za concentrer trop na ba théâtre na ye. Donc voilà. Ce qu'on a ça on peut pas couvrir kaka président nanga pe asona mundu revi ka Roger ndia banda ko loba donc il y a pas bando temero depuis kala surtout yi alingate wana ozana na komba loningisa alingate abenga nanga kuti na ko alingate abisoko continue kaka ozolongwa natalika plein succès bonga sengolimbis na mina sa na linga ngene ko linga mobile liboso mwana nga liboso wana Elicia. Ça va être difficile. Ah, tu cas. Ndatinda nga buibui. Oh. Ndatinda linga na pesa mbote baby sigazali. Ya on a dans na vana senga qui toujours merci. Tant on a eu mes jeunes filles nga liboso. Na ibisenga bi zemi. Na longolango esopangai. Abi yumdu zemi. Ngabitala mumia mona ngana na zemde na kima na yobota na matati. OK. Donc OK no matati za rande pona accouchement. OK. Ndena kima na yobota. Est-ce que koka ko pousser mwana? Na koka te. Ba pasola alibu. OK. Bana misato no so pasola alibu. Na koka te. Ah là là pauvre base kuna yo. Longwa. Voilà, vous voyez comme ça, c'est un bagarre. Donc, on les a les passer naé. Oh, les lots peut-être, et ça là que Batunion ça va plus ça au Congo. Je m'en remarqué, sauf un peu na ba bengote na batonnage, ça pena pour oniata pena ndika, ya makasi na ndika moko impossible.
Nathan dika moko boy fallait pas naniata. Mais tant que je suis l'enfant de Dieu, nzamba malobi pona pambola yo pona libérer na maboko ya Satan, il faut se libérer na yo moko. Donc soki na sala ki en hôtel état musuba na nga oyo naza penza na bango makaste na maboko na ngai. Donc nga na kotala muta mokilité pa lobi ki no bomba ngo secret na kata motema nono. Mutu kuta azo boma mutu azo ya usala témoignage na télévision. Nga na boma boy na boma kingana bobo tele pe maboko na église bobi amen nzamba zo lokuma. Pour ça les témoignages. Parce qu'on a eu na loba na ngaka ki na bebisa milimo ya bato. Na vieux na zalaki nango bat batele melanga mo kilete le melanga. Ezaka bata théâtre ngana te. Mais mo kilinde tele melaki ngai. Na ba obatele melanga ba batele melanga. Aki sinjo akuta silika biso bokuta mo. Tika mo masa bata vanda kimia ko. Ça va de. C'est ma sœur. Voilà. Tika vanda kimia. Lelo yo to robenga c'est ça maga ozaki prophétesse parce que Yaroloba likamwana ezamba comédien mususu oba miromira mususu balika na TV Yaroloba keso zoloba makamwana tanga komona ngate pour kana tout ça la beauté mutuna mutaza akoma ka agité dans son coin lui to fani to moni mimika bongo na ebito yebi mimika bongo non. Oui, collègue nangai. Voilà, toyoki likambo bimi kuna na soki lova mobile na ya zo tomboka 1500 na na pied yo mais na lemboli yo te boy c'est makelele belé. Aboni mobile na ya na ndeni. Mobile na ya lesbienne. Oh, mimi za lesbienne te. Ba audio etamboli kuna mimi abimisi ba audio mimi na zo belé bébé ko silkate. Ozolo mama solo to. Oh, eza na YouTube yo te oza connecté te hein. Te na concentré mingi na makambo. Ah OK. Donc l'histoire est que Mimi a une relation avec une fille lesbienne, allié les péfiants bongo, boy, la fille quoi tomboki, pour aller Mimi comme au Sénégal, atteindre qui moi 200 € chaque fin de semaine. Allez, ça lui plutôt pas aller assommer les iPhone, ma bébé, ma Mimi a bien lié quand a 24, il y a ça qui vient en tête, boy, mais bah audio bimi et tout. Trop peut ça, le c'est ça ma raison. Tanya na ibilo kotana robani. Na ibi via batute nga na ibi vi na ngai nazaki lesbienne na tika ici mais na kawa na net yo ibi ke mimi lesbienne te me bimi bongo tuzo quand même ba audio zela na to yo kana partiment ya audio nenge ozo ba bena solo zela to yo kaka oyo kanenge mwasio na zo tomboka a bien za na besoin mbongo na ye banda yeso na linga ba mbongo na ngebele voilà za to yo kanwa. Est-ce qu'on peut payer $200 par semaine? Yo bando pèse 250. Tu dis quoi? Na bio bando pèse mika bongo $250 par mois. Il y a linga qui ngana pèse 200 par semaine. Il y a banda qui n'ont bien. Par jour musu natina 150 par semaine, par jour natina 200. Natina 500 et 1000 te pona eba kija. Tu dois foutre un iPhone. Moi, dans la point, dans la semaine, non, semaine prochaine, on va iPhone 13, la photo qui iPhone, la tine de coups bon, coup de ça, coup auto-école. Dans la zone où tu m'as bêté, tu as qui n'a pas, pourtant, il n'a pas parce que. Moi, je ne peux pas te donner 200 par semaine. Tu vois, bon. Je vais te faire les lots, les février, t'es janvier, moi. Le problème c'est quoi? Il y a rien ni où, Autant agir. Cette maman n'a pas côté de ma caméra. Maman n'a pas c'est qui est hypocrite, on est pélo, on a été on est ensemble. Mais il y a un match comme ça pour lui, on a un côté de la déception, et puis il y a un mouton ma bête, et peut-être la Bible, comment que moi si toi dans la mobile, il y a un mouton ma bête dans l'Bible. Mais si on s'est payé, on a été on a été pour qu'il y ait l'église. Tu peux regarder dans la vidéo à l'église. Comment ils vont l'église ou les gens lesbiennes alors? So yo ça no lele, yo asimano comme ça no lele. Maman a estimé que nous allons oui. Attends, quand tu vas séquer, comment mais ça dit mais la lobby vérité, n'est pas hypocrite. N'est-ce pas que ça m'a bé. Tu vois, tu quand on approche qui il y a un n'est-ce pas que ça m'a bé. Tu vois ça le rôle on approché, et puis que ça le bloc on a tout ça, il ne roule pas non. Tu vois, tu tu montes bien, il faut la paix sur un concert, le but que non, calme. Boy, on a ensemble, la râteau, les gars, tout ça va aller qui n'a pas. Après, sur un concert, on a dit, je go, tu sois les mailles, pour avoir n'importe quoi dans le téléphone. Je go, azo. Voilà, j'ai habité Yamire Oyoki. Impressionnant. En tout cas, impression, c'était. Nga zaki lesbienne. Natika. Nzamba lobi yankuku et mana poisse. OK. Nga lobi te ki mimi aza lesbienne.
mais koyoka ba audio ya mobile na ba audio ne moninga tomoki omoni eloko so sala rangote so omoni muto ezala lokula ozo shina mobile moko boye mbongo azozwa na motoki na ye ya passe azozwa ngo na passe ozo mona ta mobile na ye ko kango susu na mwasi akomi ko raisonner ba mbongo na pesa ki oyebi makambo ni oya bana ko penser na ngote oya bana ko lwa na yote ya ko mona ka biso bata mokilem so sa likambo ozo ko avancer te ozo ko évoluer te pona bongo en tout cas pona ko loba na za na commentaire te ya ko loba bino mo boyoki makamba lobi donc wana izo senga foko yamba parce que mutu balobi baza mwasi na mobile septième bagarre azala ka lesbienne na loba rango na réseaux sociaux natika OK donc voilà na théâtre m'ta lesbienne azate na théâtre mais je te dis vrai na théâtre lesbienne azate vous avez la basse no pebele nazaka ngamoko lesbienne na théâtre na tika na ngisi la lesbienne ko zonga sur na théâtre té donc ayo mo za mo mabe ngamoka na mo mabe bazo kosela batu makambo ko seka tele kinanga bazo kosela batu makambo parce que lesbienne zalika ngai ba batikali ko za ba lesbienne té pe baza ba lesbienne té wana ngana yebisi yo lesbienne azate audio so batika ba bien baza basi bachaka ba maquillage bachaka ba make-up baza bana basi po ngata mozaki lesbienne wana ucha make-up te na zalika lokola mwana mwasi yo na mona photo wana uchi wana kabongo bien chapeau comme les lova lova leli ba 1500 na yo pe on a pe arrivé pour la pe boye so na lela trop ngam na zaki mobulu makasi na lela trop vous avez pe brutal beta mais na zaki tendre basi wana obunda nanga mingi mpona zaka trop tendre wana mbetu même na boye yango wana obunda nanga ti il a passionné et ozo katela comme voilà, donc il mais comme conseil, bon, voilà la manière dont c'est ça ma gare le baby, il y a des bobis, c'est quand il y a des lesbiennes, mais puis ça yebi pour tala, maramu comme kobi. Te basate, bozo kos la bande. Ka yo penza. Kangai kaka. Lokola ngana sina longo na vie na biso to normal basi. Lesbienne azate. Butika longo. Mais bazo so na scène pour ninga déjà au longo na vie bango bazamba bien. On est comme Manzambe ni fumta sala. Et bakata sa YouTube na pas zo ça ba film. Bo journée pe kala za pe caméra no kala. Qu'est-ce qui se passe? Rien. Bo benga na te. Tout so là. Ko benga master te yande ni na fa na parler. Ya, omoni nde toza boye mutu mutakomona makambo na ye, mutu mutakomona banzela na ye. Ki camaraderie senga akate fuboza la éternellement, il y a beaucoup de gens ba ibarangote. Ba changer rapide. Ba camarade tozanga na bango bana miki bango tout tozanga na bango lelo. Donc voilà. Bango tout tozanga na bango lelo. Tout comment ba camarade mususu. Mais lelo ba otika o délaisser. Te bazo tika ngate mutu. Omoni ngai meme yoko tika ngai. Soki nzambe nda tikinga. Wana ndese ki naza su mutu te. Nzambe azu apesi ngai bato baza na souci à 7e baga. So na vandi boy nabi Marina Bolo. Maman na Jonathan na peso ambote belé na mobile no biska bozali. Marina Bolo boni santé 7e moza bien 7e zela na tinda provision. Naza très à l'aise. Mireille Kinseki boni no yoza bien zela na sala boy. C'est qui sont pas camarades nanga ba super et uta ki États-Unis so ki Londres ya ki zena tinda lo 3 super. Nzambe azangisaka ngai te kolia chaque jour naliaka mais non ça théâtre te maître Kazi nazolo bango vraiment sans vous flatter son éminence na bango nzambe ndi mutu apesa ngai nzambe ndi mutu aitaya nzela na ngai mpona koma pipe na maître Kazi vraiment et lelo on souhaite pas liwo eza pona mutu nyonso et lelo peut-être yo joueur raté lelo tout monde a bande ko belé pour ne pas citer le nom ba msope ba joueur te mena era liwa au monde bande ko nyonso ba yo na bazolela ba komo lukanga ba sala programme boy to souhaiter te et lelo so 7e mazate ba roya pour lela yo malheureusement ngana okunda ba te belé OK nakunda ba te belé na souhaiter mutu liwa te au moins na moment où tous les fautes se repentir voilà
tolongwa na mabe tolongwa na masumu moment oyo eza moto akobela maladi te ki abeli akoti hôpital te bamaladi ekoyaka briske tozalaki ne bien tocomprendre te akufi tant oyo eza tant moko faut comprendre nzambe mpo nzambe asa comprendre biso batemps ebele sikoyo tant oyo ekomi moment oyo ekomi yo mpe vanda sikoyo comprendre nzambe eloko nini nzambe alingi nasala te tonyokola bapaster te na baprophétie tonyokola basali na nzambe te na yo ozokende kaka pa nzambe nzambe apambolo te vanda asala examen de conscience nokokende pa mosali na nzambe te zwa miroir tia liboso na yo zwa kiti vanda ozwi deuxième kiti otie wana ozwi miroir ovandisi na nzambe pembeni kiti wana bongo awa eza nde yo moto ovandi wana banda kosola na nzambe loba papa banda na botama na année tel tina comme na année oyo makambo na nga emoko mati moko ekiti eloko nini ezosala ke nakitaka na mataka solola na nzambe nzambe soki eza na mabe oyo nga nasalaka nzambe nga moko naza consciente nayebi nasalaka boya mabe nasala boya mabe nga nasala bongo mosala nzambe azoyebisa ngai tika mabe oyo oza nango tika masumu ngabi masumu zeli na longola tidi na longola te masumu nini yango nga nasala ne ko fan examen de conscience na examen de conscience quand ngabi natika vie oyo donc natika ngo naza bien et basi no pe ba regretta côté na yebi utso bazalaka kaka baleka na batefi bafinga nga bonga bafanda kimiat ba ex mais surtout baloba sala no banco continue ku mona tala baleka na YouTube à l'époque bo asali ku banco ti dola bima kuna sera na ngamo bonga na utso na elobi boye bonga Jésus makina maisi zinga munoko na ina kombo na Yesu nga nzambe soki nazongi livia na nzambe koboma nga est-ce que yebi jamais tout ça la sentiment nzoto mi sentiment le loba nzambe te voilà sentiment nzoto ça là ngonde ngolingi mais le loba nzambe te nga nazala ka hypocrite te eloko na salité na lobati eloko na salité na bakari mana sali ngote eloko na sali na bana sali nga so na zongi livia aboni bona wana na lembola akali soka mo sata yomo punition ni wana malédiction ni wana on sali babé ozo botu tout sans de savoir bazo le code du jour au jour ce qu'on a le comment combien de fois au mona pe au mona bando la pe na ndondo te wana zo occasion on a te ya ndondo te kaya ba pembe et soka yo otala Gabriel Ndabi olembola pe mingi abi c'était ba ko yo magandene au fiba trop Gabriel am théâtre Gabriel au fiba mingi na tala vidéo wana ba réside na seka na lima ngabi donc quand elonga do yevon ta longola kanda abi batalango na seki ngabi moi mosa na poma mutu yo mamba lobi kama pe na raison ngabi asa raison na limbo parce que on belle pas banga ta wa lembola trop mais ça réciproque mais ba lembola te bon casse yanga munoko nanga se sokoma na makila maiso au brossa PDG le roi voilà, merci beaucoup pour ne pas rester là. Mireille, c'était ma grande qui a reçu la chute, beaucoup d'autres travailler, mais tous qui ont carrément manqué. Mais à un moment donné, ça a un groupe, non? Et Koufa, ils ont non, ils allaient qui à Congo, oui, toujours travailler. Bon, les Karawapi, na Kinshasa. Tous les gars na chaîne Nangai. Ah oui, non, na YouTube, à part YouTube, na Ningaba. Na Oyangai. Au simple chaîne. Biso dans la chaîne Biso, il y a Congo Ini. Ah, Congo Ini, oui. Comment on appelle Congo Ini? Tout à Congo Ini. La TNT. Ils ont la TNT. Ok. Voilà. Ni kalamine tezo kota na ba. Oh, ça ba fiche, ba fiche ba fédéral quoi. Ah d'accord. Voilà. Ça na musala moni ya scénario te. Ça musala ka toujours ça na biso kaka. Donc musala oyo nzamba tindelinga na sala yango yo. Donc voilà na théâtre. Mais le scénario, ça l'a fait kaka. Il dépend de la kaka. Mais là, c'est ça, ma garde TV, non, bah, donc ça va filmer. Non, la bandité, nous avons la. Il y a un angai, avec ça, déjà. Le 30 juin, Yaidi, docteur Yaidi, docteur Bernard Yaidi aux États-Unis. Rapidement, ce trouble de ça. Donc, il faut tourner. Donc, voilà, à Kataki Poison rapidement, mais. Semaine toujours banda déjà ba gag. OK. Donc voilà. Mais on bien un peu baninga no boya na bango. Oh, bien te panga za na kankina mutu. Na pona mutu te.
na problème mutu te na sola na mutu nyonso kota no tende o réussir te to sola to kuta ibona pesa kambo to ngano to wele logo te na ningo bali na oti bongo sko kangilanga kana ngwani ambiso ya mwana nzamba solo oto zutanga kuma nzambe tongo midi pokwa ya moni to kota nzambe na buzoba te tango otanga kuma nzambe sozo kota na buzoba nzamba ko bimiso na mpwasa sozo kota nzambe na makama nzamba ko betu film foto yeba yango wana zo benda bandeko nyonso ya monde entier matoi tango yo zaka likambuke kaka nzambe tango osala nzambe wana sala makambo malamu ko sala makambo mabete wana na pesa concert na batu muso za batindi na bango ba utiliser ko yoka lova ko yoka lova donc ozomona ke non ye alinga ki mutu par amour alinga aza mutu batinda ki yete donc azu choc moko boye de s'allier Asanza. Donc voilà, biso bateau to Chine kabe biso bateau to betaka na batolo, biso bateau to betaka minduki. Donc surtout biso artiste. To bandé na ko gérer ba makambo na biso. Donc so pour les moutons te ko linga epete. So za no lesbienne te moni muto abengi ya moni kazani mona mbaza lele. Boya na yo po sambwati. Na ninga mabete. Pe ko mate ana leki na ngambo na ngabongo te. Réputation baso mara yango te. Réputation mutu soki bébé sili. Ngai ne naza bona mibimisa na ngai naza ki lesbienne. Mobali tanga roya. So nga balanga ayebi déjà ndenge nazalaki. Mais siko biso bato toujours au batama toujours bomba. Mobali sera kangi yo bongo. Bon moi te ke kozala bien te. Et kozala malamu te donc voilà. Conseil ni on peut c'est pas lova pour to kabana biso. Lova conseil na opesa 26 ans. Aza penza mwana. Conseil na opesa abanya on pas avant. Ngapa na banda avant. Na ba âge wana. Ngautu 16 ans. Eh ouais. Olié belé. Non ebiso. So bon avec mkobo. Lova conseil na opesa kaka ma sœur Tchanase, c'est ta sœur. Benga ebo solo la ndenga kimia. Bo éviter ko tinda na ba voice tout et tout réputation na yo pe na yebi ke non lobi ke ondimi pe réputation na yo beba oui. Mais aux amours na moi si. Un jour on ko bala, un jour on ko bota. Na limite ki les bien non ko vendre nango éternellement parce qu'ils attendent. Yo ko laksanga te ke no yo bandi les bien ici ka yo le kinga na yango te. Age nga na za nango yo yebiti. Nga na bandaka ngo na 16 ans. Lelo nga na tiki yango. Oyo nga na lembo na yo lembo ni nanu te. Oyo nga na simba yo simba yango nanu te. Ya mongo te nga na zoba ya basi. Conseil na zo pesa yo en tant que ta sœur. Na ko kenebe muke je suis ta maman. Na kepe muke na za grande sœur na yo. Voilà. Donc elo na osenga na yo Tchanase. Ko talo boné on zo déclarer aux filles moko a problème te. Ko talo déclaration na yo. Alors Tchanase mimi ezande bona yo. Buma moto benga eboso ane calme. Soko za déjà nyonga iPhone wana ngo lobiana. Futa kaka nzamba kozongisa la ebele sale le côté. Parce que simba déjà bon. Tant aux autres ndiadia moto chaque semaine $200. Autant musumo bal dans zo makasa otindi la été. Tabasi biso basi to kabara. Te basi balelo. Basi balelo. Bokabara. Bosala makambo annexé mibali. Parce que nest ngabo na. On a raisonné tant moi tant que chaque semaine on tinda 200. Par mois $800. Par mois $800. Baba depuis janvier. Si le on a gêné ba obebana. 7 mois. 800 8 16 24 32 40 48 56. À côté ça y peut auto école. $5,600. Il y a bien. Non OK mbo an. Et au Kenya. Canada. OK. Wow. Donc Nimbisaye. Mais il y a un coach à Bali, il y a un bon idée. Oui, il y a un bon idée. Mon nom est logoté. T'as yo coach. Nimbisa Mimi bengande konayo. Concernant pesa ndeko nanga Mimi, alika susu na réseaux sociaux te ko lekali susu te ma sœur. Bon maman to moni réputation baso mara yango te. Soki yo lobi leka o ba no répondre susu lova mobile na yo na pardon ex mobile na. Non pas expo Mimi azal SBNT. Leki na yo mwana na yo
tango bana susu luka o répondre ye et ko sala mabete ko pese susu kanda ko tala yebo ndinga zo loba boy et sala déjà ya le biaza ba vidéo na été mimi ya biata sur audio ze le côté aya ndena vidéo pour bandimai te audio déjà mungonga mutaba zo kango déjà preuve yango wana déjà liboso mais éviter yango et le kunga na osenga yo éviter ata muta bengi yo bosala émission ko sala te ko sala te na sengo pardon et le ngana no bano yango. Mais est-ce que na kalapé non le bi que na basio oyo bando bi mama na nga théâtre mimi pe azarape na ba idée nao te no ba ndeni so ngina idée na ngai mona te yo calcula ka été te azaki na mtu na ngata azaba gunote ba gute na azaki na penser na ngai te wa c'est rona zara moi si ya vie na ngai na kolinga ndeni mais yo pe na basha ba vie no msupo linga bangate obi to sala ku tu guerre mo na vie no mobo wana à l'époque. Voilà. Bon, vous allez passer. Bon, on va faire vieux modèle. Autant à combat vite. Puis ça kufa. Il n'a pas tangi na kombo na ye. Musi na ye ausiligala nte pomba la sa kufa. So ni mabeka yozarande. But ngali nga autant ba kuma badute. Mais babi liste des amula ye cette. Ya bango tu mo yanga. Liste zo zela mila uzala mula uzala ya bango yanga ite. Mais tout tika ndiko tcha ba faux liste. On ndi mabi. Yo babi yo yebi vraie liste na bato yo chatsa ba comme ça ba noko na ba comme ça ba banzel tant ngana le kaka na réseaux sociaux na biki na bibi sa bato belé bino ba journaliste bolo bakani te botiko kotanga na makambo na lingo kota na makambo te pardon pourtant ngana lo baka yango bino bolo bakani tangaka mnazaki lesbienne nazo répéter ngo ngaka mnazalaki ba lesbienne bazate ndenge lesbienne ngana sina tika biso tuza bana basi donc tout ça bongo mais pe la uchiche sambo na peso mbote belé Georgine ye patika maya chérie yamba yo mo tuna bon et puis la zaki lesbienne o lukaka ba problème pourquoi le lukaka ba problème na epela na ngai oh chichi et sambo o il a problème pour elle voilà donc comme ça la souka conseil en général et puis mot de la fin na ba dédicace na vous. Oui, conseil na opesa na bandeko surtout au bazolanda nga bisika surtout en tout cas bolimbis na ba lesbienne nyonso pour na boye ko make nombo tenir nga rigueur te comme ni c'est un bagarre yo to kota na vie na hote makambo te chacun fait sa vie mutu na mutaza na vie mona otikatiki mona tikatiki mutu na ngonga na ye alembo ni na ye alembo ne ba masebe nga na bota ba masebe combien de fois mais ba to kutapa mitaka mso ba salite tika ko suka na ba citron pasi donc et là on a aussi nga na bandeko surtout vraiment na lobi na mabe pona ba lesbienne te oyo aza yango a continuer na ye nzambe azana ngonga oyo akotikisa ye yango babi loko ne loko sana tana ngozana ngonga na voilà donc conseil na opesa kaka na peuple congolais votre sœur amie chérie camarade Mireille Toubadi Tchela c'était manga na lingi bino mingi balobi baloba yo na mabe bakutona yango te mais soki bazokuta yo na mabe eza malamu te donc eloko na ngalo baka yango wana na lingi bino mingi nzamba pambola bino nyonso na pesi mbote na pesi tan ba bonne guérison dans pasteur Pedro Manene na France na mwasi na ye mama Sylvie Manene mwasi of mai bako kanga suki kitoko ko bongisa mutu ya mwasi hotel vraiment bike non okumisi nzambe ya solo vraiment mosai na nzamba simba ki mutu oyo mutu donc ba bonne guérison na yo papa Pedro Manene na bike nzamba ko tcha loboko okokoma malamu mingi ba mbote belé na pasteur na nga na prophète na ngai prophète Konde Polo Dominique motema mama Safara na peso ba mbote belé na pesi mbote na pasteur John na Londres na peso ba mbote belé bisiko zali na pesi mbote na Blandine Pauline na Suède na Grèce na pesi mbote na ya Pekos Fumutoto na Suède na pesi mbote na Serge Nzazi Serge Nzazi na bosante amigo batonga nazo travailler na bango boza tellement ebelé na kati ya Congo unisina na kotanga bakombo ekolia biso mutu na makolo wana na pesi mboto na yemoko son éminence maître Kazi papa moko bien président oyo ayeba ko solola na peuple congolais na pesi mbote na vice président na biso Patou Mobe Zapatero bambote ebelé wana za ya président
Maître Kazi, donc son grand frère, Aza première vice. Deuxième vice, Nabiso wana mundi yemoko, Dodi Boteka Bote Carlo, Yaya moko bien, de moko bien, donc Tera biso na kata Congo ini nyonso ezaka ka bien. Donc vous appelez ini ka. Donc vous appelez ini, mais après si basali nyonso ya kata Congo ini, ba travailleur nyonso ya Congo ini, bambote ebele. Peuple congolais ndeko na bino Aza wana maboko pembe, na nzambe na elongo. Oyo aza na besoin na kosala mosala na théâtre abenginga na plus de 143 89 39 72 708. Oyo alingi abenganga 7e bagarre oyo sailanga bagaga abenga na numéro kaka oyo nga na PC. En tout cas merci na yo Barési vraiment. Merci beaucoup ya Mireille. En tout cas na lingi kosala ba émission pour éviter ba problème tout ce que mani était boy na boyité mais na lingi na sala kaka émission. Tant de qu'on a eu qui n'a eu à Benga bien Mireille, il faut obliger qu'il makasi, il faut les gars vraiment. Il y a Mireille pas année c'est battre talent Stéphane. Pas c'est battre. Oh bon publicité promotion on ça na zulu kana. Oh. Na bonne makasi. Voilà. Mais un perso ça. Té na ligne bleu on a té. Yo bon là ya. Donc voilà. Anela musopa bana kitoko ya totara musopa moi sur bote la bana ndenge. Ngana sana ngalonge mabe. Mais na bimisa nzamba pesa na grâce na bimisa bikelam. So moni ya liboso bimia wa bobi oh Angelou. Donc voilà, botali ami balé grand basketteur Kevin Kadidou. Kaka mais na pesa mbote bele wana mi balé ya liboso Nelicia Malula ba bonne guérison na ma fille chérie ta maman Mireille tout bas 17e bagarre t'aime vraiment beaucoup na lela bana nga nyonso makasi oh la rose et tumba na pesa ba gros bisous ma fille chérie na lingio mi na pesa libota mobimba et tout badi ba mbote bele Charlène et tout badi mbote bele charmante et tout badi na pesa famille tout badi nyonso mbote vous a tellement aidé vraiment nzambe apambola libota tout badi nzambe apambola peuple congolais apambola Congo na biso apambola ba maman nyonso RDC. RDC tozalaka na kala ko tia bolongo kufuka ma ba prière na stade. Pona mboka na biso tele masusu te. Eloko nini lati biso to tele ma pona Congo na biso to tia bolongo po nyonso ya malamu oya mabe ya mi pepe malade mi pepe nyonso zia ko tungisa peuple congolais ezala musika na biso. Donc voilà. Merci beaucoup na yo lekinanga nzamba pa. Bana no ba pela mabele non. Bana ba belate na biso na bota na césarienne. Non, comment dans ces ans c'est bon. T'es comment dans un canaba comment ina makoma. Ah. Pona ni tout de bon. Le mais la libé. Voilà, merci beaucoup, ça n'est fini pour aujourd'hui. Comprenez comme ça, elle c'est 7e bagarre Mireille Toubadi. Na Melissa quitté. Pour na no sa théâtre. Vamos embora. Pangilomba kwansabi. Yandikana epima kenwoso. Vamos embora, vamos. Baby
Et abonnez-vous massivement sur Exemple TV. Batou Bolinga Nada, encore comme il y a 100 périques, il faut s'abonner. Vous s'abonner à Exemple TV. C'est Exemple TV. Vous s'abonner à la chaîne YouTube. Exemple TV qui toque, rien à dire. Il y a un exemple à suivre, cette fois-ci Exemple TV. Si on voit des exemplaires en autres, il y a s'abonner. Exemple télévision, c'est vraiment un exemple à suivre. Il n'y a pas de polémique, il n'y a pas de conneries, il n'y a pas de... C'est vraiment... Il y a dans la lignée, il y a dans la nzela. Exemple TV qui toque, rien à dire.